Congo Millennium, Congo Millennium. Voilà, un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Moi, votre humble servante HM, Maman CC de la presse congolaise. Merci beaucoup à nos fans, nos abonnés de www.congomillennium.com. Merci beaucoup infiniment à la grande équipe technique qui m'accompagne pour la réussite de cette émission Exclusivité News. Exclusivité News, et émission Moko. Et surtout là, nous sommes à baser, surtout dans ma Moetali chronique musicale. Là, je dis un grand merci à Jurens Mwanda qui est derrière la caméra, la prise de vie. Merci à Jordan Kambal à côté du régie. Donc, merci aussi pour cette opportunité à mon boss. Et lui, il est boss parmi les boss. Mais c'est Ricky Dubens, Motemaya Maman Jolie Dubens, la pomme verte, Babi notre Ngouli, maman chérie. Donc, voilà. Boebi Kandenge Moussale et Sale Marara. Tozala, moi de la femme, moi dédié à la femme. Alors, Babi. Privilège na ba maman surtout mikolo moi ba maman hein tozo ki melanga masolo na ba bilambetali ba maman je ne suis pas seule sur ce plateau naza bongona DMC le directeur marketing commercial de très cher de Héritier Watanam Gogan. Voilà après Lubumbashi bazaki bongo na Lubumbashi pour plusieurs concerts tobi bien bongo Héritier na orchestre nane bazaki na Lubumbashi ba beti moi ba concert et belé tokoye ba moi ma solo na Dadi Mola c'est mon grand frère chéri à moi to me comment ko beta moi ma solo moi mke comment ça s'est passé na côté à Lubumbashi ba voyage les kinenge nini et ezaki voyage production au bakenela na voyage ezaki na makasi ya moko héritier ou bien ezaki sur invitation to kobeta moi ma solo pena banzembo oyo héritier azo bongisela biso bientôt to rozwa toza bongona Dadi Mola à qui j'ai dit déjà bonjour Dadi Mola. Bonjour Hermine, tata moi siabana. Bonjour na bandeko tout bazota la biso na moment donc bonjour, bonsoir, bon après-midi. Pour batu na batu continent pesa na ngonga na bango quoi voilà. Pour ça qui bon à côté il y a Lubumbashi Katanga, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Donc très bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. En forme. OK bien, bozongi bien. OK bien derrière na kindaki mutaliboso. Donc 3 semaines après orchestre landinga, to beti ba concert 2 semaines après, toujours Kinshasa. Ezaki kaka pour la production bien en dehors la production wana bozaki na mwa makambo susu bo kende ko sala na côté à Lubumbashi. Non, ba production kaka. Tu vois qu'il y a 4 productions à niveau à Lubumbashi. Première na Julieric House, deuxième concert to betaki na Villa Kilimanjaro, troisième concert na Machebisha, quatrième concert to beta na Horizon, na boulevard du 30 juin et après bon. Toninga to kende kolwezi vu temps et permettre souhaiter. Donc héritier qui n'a beta 10e anniversaire il y a lunga la facile, jeudi ba au rejoindre biso. Mais tellement qu'il tourne à concert le 31 na Ciné Atlantique en Angola donc kuna be Rick Pira ba oze la biso, ba Simoara ba oze la biso, ba Boss Nixon Léa ba oze la biso, ba Dodi Papa Dodina ba oze la biso, ba Silva Munjana, ba Régis Soki, ba Ladjo Muzombo ba oze la biso en Angola donc on est censé vraiment donc bozongi pour na lingala facile si c'était ni anniversaire lingala facile bolinga botika la kota katanga bolinga boleka mamo kangola bien bolinga bozonga lisuki na après bomatili bon nzambe ayebi ko prévoir makambo na ye donc go gazonga déjà na 4 musiciens à wanaki ba beti après avoir kobeta lingala facile ya kende poto dimanche pour qu'il y a zonga jeudi vendredi bazo avion ba rejoindre biso mais tellement que ba producteur ya Angola ba yé déjà tomoni ambulance pembeni na bino wana bozol ka bobo ma maison mais tonenge mais somere otikala kokufa te wana orchestre na bisoti et kufa ndeni ba musicien maison mère bazo ya nyonso et bozo ya mbabango même à bras ouverts même ben oui faut ya mbabango ce sont nos frères qui travaillent ensemble ngana olingate frère na ngamo boya zo souffrir côté kuna azali poto ebi maison na biso bien quoi donc voilà d'avoir hérité à Silisi ba départ ya ba musicien belé poto toyo kakangonde ba balobaka départ ba musicien belé na carte ya maison mère eza mingi pona hérité wata déformé to ebi ki papi kakol ndenge ba to balobaka longo papi kakol e comme héritier toyo kaka lokuta net nani obino boyebi ki akenda pona héritier azate pourquoi ba musicien mususu to mona ba olonga orchestre mususu te ka ba o ya maison mère là je sais pas
Mais tout ça, ben a demande d'orchestre Moussou. Bazoya. Biso c'est pas une école de formation chez nous. Et ça yaka tokindi. Donc mon terme na biso déjà wataza machiniste. Donc machiniste à kumbaka et baka tokindi kingasani. Mais receveur na zoye bako koti sabat. Donc ngana zala receveur na koti sabat. tomona ki héritier watanabe pembeni ya papa chéri ezalaki kaka ke azalaki kokenda kosouhaite kopartage esengo wana na cadre ya anniversaire ya papa chéri ou bien héritier mpe alingi adiembelaka mpo mikolo ekomi kaka tokomomona bavie baromi na bapeti na bango koto kuna tokomomona Kofi Olomide oyo toyebaki ke azalaki mingi na jibe Kofi alongwe na jibe ekomi susu Kofi na wera lelo lisusu tomoni héritier pembeni ya papa chéri. Non, papa chéri, aza icône yamboga na biso. Donc, quand on a invité na 50e anniversaire na ye, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc, héritier aza glorieux. Ndenge azala qui invité. Dit mon lelo autant aux hommes na monde musical na bino surtout bino wana bozalo wa ba chef mona ba kati ya ba groupe donc oza déjà directeur un directeur to yebi musala directeur na kati ya groupe ndenge zalaka et lelo oyo na kati ya ba orchestre ben jure komami et comme ba parti pris ba musicien ba comme na ba taché na bango et lelo oyo oleka comme kofinga étant que yo oza moko ya kati ya na kati ya surtout na kati ya monde musical congolaise pour yo travailler vraiment ming au salon musale belé la maison mère tout monde au tambola yo tant au loin maison mère tout monde le pas gokan et le lo ni ya mabe au comment remarquer quand la musique là non nganet ben insulte toi je suis pas pour na pour yangote ba biso toi ba parents toi na ba to balanda biso s'il y a des critiques à faire on peut bien les faire mais toi qui dans la ben insulte ça vraiment mal mon mingité. Eh ben jure oh mais le lopeto momo na surtout bino na kati ya la team wate comme ba journaliste ba comme lo kwa parti pris ya héritier comme ce journaliste amsusu pour approcher héritier azo banga tamsu moi calme moko ko le capo ba journaliste amsu baza non ba journaliste to ça net banani ba journaliste basé belé non pour citer leur nom peut-être dans le cadre là bon net yo oko banga Karine Mokonzi juvénal peut au monde qui attend la madame sur la côte à la maison mère si pour nini complexe ya maison mère ba pekisa bana ba tuba kota kuna mais bango ba finga kawe yo mona ba finga we yo kala ba vidéo il paraît-il donc là c'est une supposition tu vois ce ne sont pas des choses oyo ezabongo te tout le monde clique moi où tu voyager la bino mais baza ba journaliste ce sont des gens oyo ba journalistes oyo bazalaka au four et moulin pour na wata ata piaka baza ata moule beti baza ata moyi makasi baza ce que ebisanga soki gâteau e ba pesa bango te donc bino ba journaliste bo bangaka po bango bazala non tout le monde pas tu refi ba beti likolo ya papa wana refi alobi ke wera son tatini banzo ibaswai ngana okota na po ya pas tu refi te mais nga peut-être mutu alobaki ke banzo eza papier kakol ce qui n'est pas bien aza mutu ye peso batindi batu babeta eza mabe na tolo bango na Jérémy Lwemba na uta kolanda ye pe dernièrement a déconner les wata a déconner les ferry est-ce que ferry na wata batindi batu banzo ibabeta c'est une musique na musique mutu no so tout a osepelana leader na yo. Quand tu donnes la valeur à ton leader, quand tu protèges ton leader, pourquoi je linga ba leader ba ninga ba livrer bango? C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, parlons un peu. Bozo préparer les bisous moins quoi sika. Ouais. Bozo album single. Non bozo non moi 5 minutes mon boy wana. Générique et puis mbisa ambulance kuna coquette pas la bino yako. Toi sina coquette. Place à coquille la team babi kuna coca qui te place à makambuneza si coco kate na bien matériel oui ba coca ko pesa e makambute bino d'abo pesa ba bien matériel moi libende moi libende déjà ouais makambo ça bien oh ça wingi et ça bongo générique non mon ko bozo lancer pour la ba fan na bino ouais donc pour les temps qui to kota studio les temps qui to banda makambu parce que Touro va aimer $, les boss aimer $, na staff Mobimba les tremplins. Azana Makamu. Aujourd'hui, les boss Joseph Wembadio. Il faut azala na partie à Banzembo. Vous comprenez? Donc les grands gérants Lutumba,
Vienanga, Gaston Lutumba, il faut azala pe na kati. Donc les temps que ba vie bazila, les temps que staff salon la classe bazila ba dédicace donc ba zala na retira dans la générique ya sika, ti ko accompagner biso jusqu'à ce que disque kopina. Donc makambeze belé ba boss Kim Saloum, il faut ba bima talaka muto bimisa di cash apelo billionnaire ya bo. Angola bino kuna na moni boningisa masolo fort pour bozozonga comment ya biso Angola ba tu comprendre que non et comment nango ya biso. Eric Pira valable, penalty valable, motema ya mama igete ngwata. Ba yebi na ba simo arabe que non, à part Wata en Angola, ba orchestre msoya nango ka orchestre normal. Mais Wata nde makam. Arkela zo kalate, azaka toujours na Azali azana supporter na marché. Support faut ils la solo vocaux, support faut ils la chant. Ils étaient sur les marchés. Mais là-bas concerne un excellent chanteur. Dis-moi la lingua la journaliste. Qui gambo? Journaliste toi. Kaki tout le monde a ba vidéo, qui a ba vidéo, dis-moi la ngaba là c'est chroniqueuse na biso pe mon kaka. Toi lobby ou bien Yé mon chroniqueuse à l'écart qui habite non. Bientôt je suis fiancée déjà de madame Dadi Mola et bientôt mon mari. Wana c'est faux et archi faux. Nga banda na banda musala oyo na tikala ulinga journaliste était. Yo za petite sœur na nga Hermine. Ba jour mususu faut zoga micro le belagaya na bon. La déontologie na bino eza un peu. Toi tu es ma petite sœur yo yebi. Vous comprendre. Donc comment nga na ko bala yo yebate. Mon abino bokesa même ba test à Aden. Banda na botama. Non c'est la côté. Mais c'est la doye baradé. Makamboso le banga na yebi mambo na te. Voilà, parlons. Moi je suis engagé à la dame Angela Mbenza Moula, qui est ma fiancée, la mère à mes enfants. Donc, je te salue, maman, depuis l'Europe. Donc, Ngaï Nazalaka Boété. Nazalaka Boyé. Ngaï Bandana Banda Moussala Oyo. Plus d'une décennie, Natikala Oulinga journaliste était Yo Oyebi. Nazalaka Pé en vierté. Donc, bah yebi ba propos on a habité journaliste ngona ni mutatanga kombo wana tsumbi. Voilà, parlons un peu de tozo ngana la masolo ya goganwane zaka entre. Moni makamba boye bomela ba tu mabala. Comme on a moi sinanga vandi boye pe azota la siliki mutu mwazo ganga pota mususu tina kwani yo yebi. Na yebi nanga kutwa tele mo. Mabe na bino ane obotika na nu base ane obokoma na musala actualité normale. Base ezo me mabino na bobunga. Donc voilà. Nous avons dit que tu rejoins au pismo il y a 5 tu rejoins plutôt moi générique moi 5 minutes et na simawana ezala album ou bien ezala single. Non, album. Nasima album. Na ba musicien na bino. Voilà sikoyo Goga il faut appeler ça ba noko na ye makambo quoi. Donc Goga na mona na travail na ngana ba leader mérité wata. Bon ba te belé ba loba parce que je travaille avec lui mais c'est pas parce que je travaille avec lui. Que yo depuis aux adana kati ya maison mais ti héritage à la maison mais ezalaka yo na hérité ka boy. Goga zala pire nga parce que solara bien. Tout ça la makambo ebele na Goga. Goga pesanga bambongo ebele na kenda na bopito na kenda na bekol ko futela bana Minerva ko bimisa ba maman ba bota. Je le faisais à mon nom mais zaki mbongo ya Goga. Seri nanda usala propagande nanga. Comme toi bongo atayuno. Siko simana déjà charo automobile nanga déjà etondi donc atayo moko vraiment. Parlons un peu na kati ya album à part kaka ba musicien la mine ba s'exprimer bon pesi pe chance ya ko beta ba featuring na ba musicien. Wana siko Goga ye moko yebi. Goga nde makambu, Goga nde nyoso. Yenda yebi. Ponga na yebi ke naza na chance ya rejoindre Nzembo. Donc soka pesi nga Nzembo na ko yebise pe bon. Nzembo na nga Goga ko yemba ngo yo modogo na vie nanga Sam Tintu na vie nanga Manda chante. Pourquoi oponika? Te po eza ba voix o ebersanga. Doga baramba Manda chante. Mais moi bablo Amanda pe e faire pas le Marie Paul. Nako zope la team na mpanzi kuna donc bo bala na. Ba attends, biso toi makopate. Toi na biso système makopate. Goga azalaka bien na Cheta. Cheta azalaka bien na Goga. Eza bolingo ya mbebote. So muta peso bolingo gentillesse ya solo. Je ne sais pas gentillesse ya solo. So muta peso gentillesse ya mbebo. Je ne sais pas ya mbebo.
Pourquoi pas bien héritier Watanabe, vous avez bateau, vous tinda, comment le roi, vous avez même père, père spirituel, tout le monde, père spirituel, kaka, na cadre musala. Aux hommes, parce que tu es belli, et pas ya, ouais, rançon. Héritier, tu es belli, mais la rançon. Pourquoi pas un moussou, bon, valoriser la maison mère, au lieu de passer à tam sous opportunité, n'a pas orchestre moussou, au lieu de tam sous, chance autant sous le roi de la forêt, bana oya bimis, na wenge, la PCT, pourquoi pas héritier, qui manque enfant chéri, il y a Weranson à valoriser à papa. Et pour Nini, Dadimoula, au Bana leader na héritier Watanabe, ba outi maison mère. Ba sali orchestre na bango. Oui. Bana batwazo évoluer kitoko. Nzembo goga bimisi oui, nzembo na bango kitoko makasi. Pourquoi pas maison mère bako rendre biso pe ascenseur? Ba kumisa pe bana na bango. Na musala ba osala kitoko neta auto sala musala kitoko na Lubumbashi côté ba vient na biso Dédé Mupasa les mots qui passent et repassent côté ba vient na biso Jojo Mandiki mampapta muta simba mbongoli koleka mokili mobimba motema maman Angèle Barwani pourquoi ba go valoriser biso te biso ka to valoriser bango non opportunité wana bino ba batu moko bo valorisaka esika bo utité parce que la charité de bien ordonnée commence par soi-même point nini bino momé olobi bien ozamaele la charité bien ordonnée commence par soi-même bango soki bazo ordonner biso charité angote biso to coordonner bango ngondeni non on ne peut pas être de complexé yuma ya mutu pe azala raté nous on vient de wenge musique maison mère mais wenge musique maison mère linga biso te neni bafinga abiso du jour au jour. Il paraît que bino départ na bino na maison mère surtout départ à héritier tikala kondima we rançon te le kuta héritier longwa vraiment na kibosolo nyo soit comment lettre musicien nini ya maison mère asala ngo déjà voilà du jour au jour ba porte-parole ba oleka ko finga ba musicien go boya voilà to uta kuna to ebi yango bien donc là. Voilà, Dadi Mola, ma fan n'a pas basé la nini. Parce que tu commences à chuter vers la fin, ma fan n'a pas basé. Basé là, belle chose. Hein? Album, mon nègre s'est préparé. Moi, je te dis, on dit ma tout. Donc, vous voulez qu'un album où il est qui retirade. Nous avons en coulisses sèche. Manzembo, ils ont mis tout dans mes wata. Olingo, mais ma biso wapi. Olingo, tangi sa biso nini. Et puis moi-même, je me dis, Ouata Kalaon, nous allons à Pipolo. Non, en tout cas, c'est la Makambo. Déjà que. Pour Makambo, Ouata Salagana, Ouata Ancho, Alimbisanga, Père Abaketia, Père Aba Héritiana, Père Aba Boucline, Père Aba Dirsi, Folimbisanga, aux Ancho. La composition a besoin de la mélodie à Banzembo qui toque au bout. Aujourd'hui, Nzembo ga bem, on a bem mais danger mais au moni DDD ezo le kabem. On a tout en noir ezo le kabem. Affection ezo le kabem. Ce que Nzembo yo, il y a disque oyo ni ange ni démon. Ni démon. Point d'interrogation. Et relation, il y a héritier na ba musicien oyo ba longwa avant yé. La génération va faire été la génération va tomber bango tour na génération mais il y a zala na ba musicien que génération faire ba génération va azala na génération va faire donc aussi to ko lo batam susu entre relation il y a Robinho na héritier ce que bazala bonne relation bonne relation sûr je te l'ai dit let's Robinho na héritier ba wele la ni voilà monde de la fin na ba fan nyonso ya yo toi qui des poissons donc voilà Robinho aya winge ndenge wata yamba ndenge wata yambanga nanyana ba songi Robinho na héritier bazara la bon terme na capuche aya ki na matangati ya Charlie Mobutu j'ai des photos écoute mikiti c'est mais héritier le baki na kokoye malaba musicien nyonso sauf que faux chanteur capuche alobela ngo lo bango tamazana héritier lo bango wapi héritier lo bango to mona na ba image na yo kapé Chino c'est son frère. Tu vois, c'est les frères à héritier. Est-ce que vous avez Kendara, na cérémonie na Kendara rep ya brigade? Comment na porte palpite, na ba maître ko kima, bah que si na lene dito ida diabi. Oh, frère nanga boko tsaï.
baye kozwanga batianga na place spéciale. Na wenge, oui, na wenge tozala ba frère. Moni ndenge tozana wata, jamais na kolinga wata za na ranki na musicien morobu. Ndenge be wata jamais kolinga ngana za na ranki na porte-parole morobu. Donc il me conseille à tout moment, nga pe na conseille à tout moment. Donc on est frères, donc ba fitilité on a tiwapi. Pourquoi bolobara wenge eza état d'esprit? Wenge état d'esprit tolobela kango par rapport à bon, comment je peux dire, par rapport à makambo eleka na wenge, tu vois, makambo eleka na wenge makambo a pasi rancune ya pasi eleka na wenge, que wenge ça état d'esprit yango eza état d'esprit. Donc wenge soko za mutute sokoza mutu te oko subir te quoi. Un mot na mutu tout aleka na wenge azala mutu tout aleka na wenge ayuma te. Donc oya kutu te oya mega kutu te yo wenge bolobaka liloba bongo wenge za likamo esprit wenge ta des camp militaire. Camp militaire ko donc soko leki na wenge oza bien formé. Un mot de la fin, pe ba fan na bino bazela nini? Ba fan na biso bazela ka le 31 Ciné Atlantico, le 7 terrain Malia, le 15 tozala na piscine Alvalade. Donc bandeko tout balingaka team wata team na bino yango yo et tout est bien, makambo ça vraiment bien makasi. Et Goga, merci pour tout et tout ce que tu fais pour nous. Donc nous ta team quoi. Merci. Zalaka Boui. Motona Timbi, Azalaka Boui. Tembesi là jamais. Quelques salutations dans Baignon sont bon là. Ce qui tembesi là, on a ta bien bouindé. Tende peut changer tende. 4 déjà, eh belé. Bato ba commentaire, bino bo commentaka. Prochaine émission to salango, na tandi ba biloko nanga nyoso to sala émission to. La maison mère heureusement côté. Nazala na ML la maison mère, pe na somba lupango na maison mère. Olingo bimisaka maison mère mabe. Quelques salutations la maman. Eza na mabe nango, mabe ya maison mère eza 12. Nani? 12. Bien ya maison mère eza Siko wata sikoyo 12 ezala te a un esprit ya wenge fois 2. Donc au monde qui ouverte. Donc wata boko die placement boye. Balingi ba kabela lobi nobo kabela na nuye. Après ko kabela e bo pesa nga sikoyo. Ozomona. Donc wata esprit ya bongo nde to linga. Na pesi mbote na Angela Mbenza, mère à ba petit, mère à ba Moulaska. Voilà, Angela Mbenza, je te salue. Mère à Belleville, mère à Béni, mère à Ernestine, mère à Dada. Na pesi mbote na Niki Konde, la seule belle sœur qui me reste. Na pesi mbote na oncle Tarou Samba. Mote ma maman Souzi Mbweso. Ici kozali oncle, l'oncle des oncles. Vous manquez trop. Na pesi mbote na vienanga Georgi Samba, le procureur de l'Autriche. Mukubwa Shabani vienanga Mukubwa Shabani. Na pesi vienanga Mukubwa Shabani mbote. Fabrice Tanzambi ya ba Fabrice yaza montu. Et na pesi vienanga Marie-Paul mbote ya Chicha Belesi. Mkwaki Baka. De Gaulle Kanlonzo ingénieur. Na pesi mbote na boss Hakim Saloum. Na pesi mbote na ya Toto. Na pesi mbote na Richard Mouton, monstre ya mbongo. Na pesi mbote na vie nanga Dédé, mo passe à mot de passe. Maman Angèle Barouani, motema vie na biso Jojo Mandiki Mampata. Les boss aimés $. Na new les tremplés mo bimbato mo na ba ZK, tout ce monde ba Général Elvin, tout ce monde ba Richacha, yaza manager na biso donc nous tremplés mo bimba. Mambote. Voilà. Donc Gift Madia na pesi mbote na obosa na pete ko pesa mbote na Ange Tabala. Mon directeur Ange Tabala, maître Mabanza Sele na maître Richard Kaungu. Bambote ya trop oh salon la classe na Lobaka. Le boss Joseph Wembadio awa asala biso salon ya kitoko. Vient na ngai kulutu na ngai le gérant Gaston Lutumba. Nulle part ailleurs sur Lingiba Kato Suki bien salon la classe à Rompo Willeri.
boya omona ba ya musée baza on a ba coiffeur qui d'accord makambo eza bien. Voilà, merci beaucoup Dadi Mola. Nando répondre à l'invitation là, je suis des cœurs. Voilà. Tu m'as félicité. Je te remercie. Merci beaucoup. Voilà, là, je dis un grand merci beaucoup à ma grande sœur chérie, Aïcha Yantoula, maman l'inviteur. Merci beaucoup à la baronne de Paris, maman Anne Veta, Air France. Hein. À toi, de gros bisous, ma maman chérie. Merci aussi à maman Valérie Bachile, à Moda Dikale Kandol. Merci beaucoup à Maman Nene Landou, Maman Bota Getty Kambumba, Maman Abota Jo Kambumba. Merci beaucoup Velanga Alfonso Makengo, autrement dit Bogar Elengezanga Alpassa. Merci beaucoup à mon vieux doyen Christophe Mafuta. Merci beaucoup, vous êtes tellement ébélé. Donc merci aussi à mon boss, monsieur Ricky Dubens. Merci beaucoup à l'assistance de mon ami Valdi Tamboué, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite de programmes sur www. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite de programmes sur www.congomillennium.com. Bye bye. Congo Millennium.